Hi everyone, mbote bandeko nanga na lisusu na video nanga sika na mukona lelo nde momoni topic ezali my family. To bandaye déjà sujet oyo la fois passée na première partie to yekolaki juste ndeni akoloba ba vocabulaire sur ba membre ya famille yango de to yekolaki ndeni baloba tata na nga, mama na nga, yaya na nga, bokilo na ngai na anglais. So hataki video nanga kende na YouTube okomona ba video ezali wana sur yango bakomi bien family members part 1. Oso toyekola deuxième partie nde bomoni awa lelo tokosilisa par un paragraphe tokoma vraiment moi paragraphe moko sur ba membre ba famille na biso, donc sur biso moko na ba membre ba famille na biso lelo toko développer yango. OK. Objectif nanga eza mibale nde bomoni. Premier objectif eza ko se présenter na anglais. Deuxième objectif eza ko présenter bandeko na yo na anglais. Donc oza capable na fin ya leçon oza capable de se présenter yo moko na ko présenter ma membre famille na yo. Avant to banda to sala moi petite révision nde bomoni ana tie 5 secondes. Donc toza na ba mot na anglais bo mikolo ba lingala na yango. Donc na tie wana my father, my big sister, my little brother, my grandpa, my siblings, my family, my child, my husband, my wife, my grandma, my children. Bo mikolo bango na lingala elakisi nini. Na opia 5 secondes après toloba ba réponse. Off we go. OK. My mother eza na lingala ezali mama na ngai. My father tata na ngai. My big sister yaya na ngai ya mwasi. My little brother leki na ngai ya mobile. My grandpa koko na ngai ya mobile. My siblings bandeko na ngai. My family libota na ngai. My child mwana na ngai. My husband mobali na ngai. My wife mwasi na ngai. My grandma koko na ngai ya mwasi. My children bana na ngai. Well done. Bao bazwi ba réponse très bien, fantastique. Kotia liste ya ba mona biso ya sika. On alinga toujours kotia liste boyeba autre otanga toza na 15 vocabulaire ya otanga lelo. On a kotia liste nango na koloba ngo ka couramment. Boyoka kaka de na oloba bo répéter te parce que na oloba ngumbango après na opia bino temps ya o répéter. My name is, your name is, his name is, their names are. My dad's name is Papi. My mom's name is Mami. My big sister's name is Mark. My little brother's name is Gab. My parents' names are Paul and Mary. My child's name is Jerry. My children's name are Pat and Debs. My husband's name is Silvero. My wife's name is Esther. My grandma's name is Bea. My mother-in-law's name is Denise. Oyonde, ba vocabulaire na biso ya sika. Nandolo ba moko, 1 à 2 secondes bo répéter apenga. My name is. My name is. My name is. Elakisi kombo nanga. Your name is. Your name is. Your name is. Kocha yorte. Your name is. Kombo na yo eza. Numéro 3. His name is. His name is. Wana pona mobali. So oloba kombo ya muto zo oloba kombo na ye aza mobali. Oloba his name is. Soka aza mwasi okoloba her name is. Elakisi kombo na ye. Mutu wana soka aza mobali his name is. His name is. Soka aza mwasi her name is. Her name is. Their names are. Their names are. Bakombo na bango ezali. Their names are. Okoloba par exemple, my parents' names are. Baboti nanga bakombo na bango ezali, otangi bakombo na bango.
My father's name is Papi. My father's name is Papi. Tata na ngai kombo na ye Papi. My father's name is Papi. My mother's name is Mami. My mother's name is Mami. Mama na ngai kombo na ye Mami. My mother's name is Mami. Dans ce babi mother, eza nde mona mère. Mom, eza maman. Father, eza père. Dad, eza papa. My big sister's name is Marthe. My big sister's name is Marthe. Yaya na ngai ya mwasi kombo na ye Marthe. My little brother's name is Gab. Leki na ngai ya mobali kombo na ye Gab. My little brother's name is Gab. My little brother's name is Gab. My parents' names are Paul and Mary. My parents' names are Paul and Mary. Baboti na ngai bakombo na bango Paul na Marie. My parents' names are Paul and Mary. Donc naosala tu boyoka ba eswana. My parents' names are Paul and Mary. Baboti na ngai bakombo na bango Paul na Marie. My child's name is Jerry. My child's name is Jerry. Mwana na ngai kombo na ye Jerry. My child's name is Jerry. My children's names are Pat and Deb. My children's names are Pat and Deb. Bana na ngai bakombo na bango Pat na Deb. My children's names are Pat and Deb. My husband's name is Silvero. My husband's name is Silvero. Mobali na ngai kombo na ye Silvero. My wife's name is Eska. My wife's name is Eska. Donc naosala tu boyoka es wana parce que es wana ezali possession eyelakisa eloko ezo appartenir na moto tel. Il faut osala ki eyokana. My wife's name is Eska. Mwasi na ngai kombo na ye Eska. My grandma's name is Bea. Koko na ngai ya mwasi kombo na ye Bea. My grandma's name is Bea. Yasuka Samurai. My mother-in-law's name is Denise. My mother-in-law's name is Denise. My mother-in-law's name is Denise. Donc naosa nyonso ba es wana eyokana. En tout cas, eza important. So lo ba eloko ya songolo pakala, il faut tia apostrophe wana na es. Elakisa ki zo appartenir na ye kombo wana eza ya mutu tel. Elakisi bokilo na ngai ya mwasi kombo na ye Denise. My mother-in-law's name is Denise. Ok, so ba vocabulaire na biso 15 yango wana. Alors tosala mwa ba activité. Ba leçon ya lelo eza beaucoup plus koloba. Activité ya liboso eza interro. Ne bomoni moi banozala na ilingala loba anglais na yango na lopia 5 secondes. Ndeni balobaka kombo na ngai Paul na anglais. My name is Paul. My brother's name is Paul. My dad's name is Paul. My uncle's name is Paul. 5 secondes. My name is Paul. Numéro 2.
ndenge nini balobaka bana na ngai bakombo na bango Ali na Deb na anglais. My sisters' names are Ali and Deb. My children's names are Ali and Deb. My siblings are Ali and Deb. My parents are Ali and Deb. 5 secondes. My children's names are Ali and Deb. Question numéro 3. Mama na ngai kombo na ye Mel. Olobango ndeni na anglais. My name is Mel. My sister's name is Mel. My dad's name is Mel. My mom's name is Mel. 5 secondes. My mom's name is Mel. Question oyelandi. Baboti na ngai bakombo na bango Kel na Pel. Olobango ndeni na anglais. My brother's name is Kel and Pel. My sister's name is Pel. My parents' names are Kel and Pel. My siblings' names are Kel and Pel. 5 secondes. My parents' names are Kel and Pel. Ok, question elandi. Leki na ngai ya mobali kombo na ye Patrick. Olobango ndeni na anglais. My little sister's name is Patrick. My little brother's name is Patrick. My dad's name is Patrick. My mom's name is Patrick. 5 secondes. My little brother's name is Patrick. Question suivante. Matondo, tomonani mbala ya sima. Okolobango ndeni na anglais. Thank you. See you next time. Thank you. I love my family. Goodbye. See you next time. Thank you. Goodbye. 5 secondes. Thank you. See you next time. Question oyelandi. Koko na ngai ya mwasi kombo na ye Bea. Okolobango ndeni na anglais. My sister's name is Bea. My brother's name is Bea. My grandpa's name is Bea. My grandma's name is Bea. 5 secondes. My grandma's name is Bea. Question oyelandi. Yaya na ngai ya mwasi kombo na ye Ruth. Okolobango ndeni na anglais. My brother's name is Ruth. My little sister's name is Ruth. My big sister's name is Ruth. My mom's name is Ruth. 5 secondes. My big sister's name is Ruth. Okay. Wana to Silisi. Well done. Congratulations. Activité numéro 2. Pratiquer mingi oya tu eza kokoma paragraphe. Nazotanga ngo na lingala na opesa mino 5 secondes bodo ba papier na ba stylo bo meko komango na anglais. Toza na ba monyo so esengeli to yekola kinyonso. Mbote. Kombo na ngai Pamela. Nafandaka na Manchester. Nafandaka na babote na ngai. Tata na ngai kombo na ye Papi. Mama na ngai kombo na ye Mami. Leki na ngai ya mobali kombo na ye Gabi. Yaya na ngai ya mwasi kombo na ye Pauline. Nalingaka yaya na ngai mingi. Matondo tomonani mbala ya sima. 5 secondes après te lever la réponse. Ok. Yango to translate, to traduit partie par partie. Neti ya liboso. Mbote. Kombo na ngai Pamela. Nafandaka na Manchester. Nafandaka na baboti na ngai. Na anglais tokoloba ondeni. Hello, my name is Pamela. I live in Manchester. I live with my parents. Deuxième étape. Tata na ngai kombo na ye Papi. Mama na ngai kombo na ye Mami. Leki na ngai ya mobali kombo na ye Gabi. Na anglais. My dad's name is Papi. My mom's name is Mami. My little brother's name is Gabi. Ok, parti mosusu. Yaya na ngai ya mwasi kombo na ye Pauline. Nalingaka yaya na ngai ya mwasi mingi. Matondo tomonani mbala ya sima. Na anglais, toloba nini? My big sister's name is Pauline. I love my big sister. Thank you. See you next time. Ok, je pense que vous comprendrez. Il y a tout. Activité numéro 3. Ezali tour na yo sikoyo. Then write a short paragraph to introduce yourself and your family members. You have to say your name, where you live,
Who do you live with? Your siblings' names, like your brothers, your sisters, your auntie's names, your uncle's names, your husband, your wife's. So you have to include almost everyone. Okay? Ndenge ezali wana okoma paragraphe moko ya mokuse. Donc okomi yango sur yo na famille na on a ba membre famille na yo. Na kati ya paragraphe na yo, ezala na anglais s'il vous plaît. Na kati ya paragraphe na yo, okoloba kombo na yo na anglais. Mbote kombo na ngai boye, bomoni exemple ya paragraphe wana, okoloba ofandaka wapi, okoloba ofandaka na banani, so ofandaka na tata na yo na mama na yo, apo okoloba bakombo ya bandeko na yo. Bandeko na yo ya mibali, bandeko na yo ya basi, batante na yo, batata leki, bapapa kulutu, soko oza na bango, olobi bakombo na bango, soko oza pe na mwasi to na mobali, olobi kombo ya mwasi na yo, kombo ya mobali na yo, soko oza pe na bana, okotie pe bakombo ya bana na yo. Donc koma sur yo moko. Donc wana ezali devoir na pesi bino. Ok. Donc merci mingi. Video na biso leçon na biso na mokolo lelo esuki awa. Merci na bao balandaki. Merci mingi vraiment tomonani mbala nsima bobosana te, bo like, botika commentaire, bokabola pe na bato mosusu. Merci po tomoni bato bazo vraiment kokabona mingi, bato pe ba abonné bakomi ebele plus de 1000. En tout cas merci mingi, botika na malamu tobonani mbala ya nsima. Bye bye.